ponda eleli sango malamu na matoi ya bato epesi eko. Bonjour, 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 salut, la bande de connaissances sur Eco RDC, Ndé Makambo, hein. Fanny Katalé, un défi à Tchotcho, c'est Zaka toujours Mbokananga. Un grand merci à mon boss, Jean Thibaut Thibois, Babin Zetambi là-bas, Kokate, Kokola, Sekokola. Merci la bande de connaissances sur Eco RDC, abonné na biso, wana, Nathalie Lipenda, Bazeko, Babi Bazeko, Binonde. Babi Bazeko, Jean Thibaut Thibois, Yoka Baz Naye, Yoka Baz. Un grand merci à ma maman Brigitte Nkongo, Motema, papa Willing Congo. Et pourquoi pas à maman Jackie qui l'a, moi ça mouine dans l'équipe, mon sac Nelenge. Qui n'a ce qui point na kandate na kolobate. Bo sangana, bo finga, bo tonga, ngafani na kolobate. Nalinga bino mingi tellement Eco RDC to linga bino makasi to salaka wezaka bonheur ya site na biso elenga site na biso na bande konyoso balandaka Eco RDC bona précisément na zabongo na kati ya commune ya Bandalungwa bana nyosa bandal penda ba oba yebi bandal ba comprendre que tout droit na ngaboye ezabongo na kebimela na commune hein soki na keboye pene église Mangembo. Donc, nous avons notre frère Patrice est à côté. Babi, ça la fierté à Congo, hein, République démocratique du Congo. Tolobaka mingi po esala ka ke tolobato bongusa musana biso. Ce bomoni Fanny Katalé a bongo nantela eza elubu ya bastarte, elubu ya bikolote, eza bongo télé-réalité. Télé-réalité o Fanny Katalé ana ekolukela bino artiste o asepesa bino na ba tonyoso. O bino bolingaka. Jeune moko bien même na bina tanga kombo nete na bomba kombo mais monteur na biso domi babi papa domi ingénieur domi arotiaka ka titre kombo eyebana. Un grand merci derrière la caméra babi Peggy Lungwa babi Peggy Walungwa ba Peggy babi umela donc toi pena na kata commune tant ba lo ba Peggy Walungwa donc ibanda lungwa na ce qui faut la kandate wana bonto kota. Tout que le cabon invité na biso moko na lelo ba surprise ça la bien bolobi trop Fanny Katalé abani nebele oh na monde déjà moko avant na kota donc faut retourner na question va tout na ka question star boni pepele boni santé bien ya nga tambola kana kai tongot ya yo banga ba mononi na gonde ya na gondo ba munuka na gondo te même pas banga mwana nzoto na bio banga ni ya batongo bwene na cheta so gite fote même bino ne ba artiste ne bino bo comprendre te faut pas comprendre ba mona bino nde bolamukaka propre bolamukaka salité to bolamukaka ndeni ndeti nga bona mona na rien de grave solo merci vraiment Peggy yo na caméra kuno moni salité mais normal bakala boite mu bata sala makalo jara pale bo moto te tika kama ndo kile kana yo moto mtabanga ne msusu kokota staka lokoti makala nzambe eko contribuer na pasa nya moto te beli ça fait bien na zebisa bonne santé ouais pour na santé ko mitumisa manote ndeka umona ngai donc pepele vraiment OK mais apparemment ndenge to hier moi surprise donc ndeti est-ce que toyeko luka moko ya o ya bino bozalaka naye toyebite soka zalaka na ndako bia zalaka te est-ce que azala pe sérieux non tous a mis ça tout moto so luka 9 verset biso tout on a parlé heure to marate moto luka nani na luka Mobutu est-ce que biki boya ah ben oui hein ana parlé ya totonga pe mwa mke ya ngana totonga ya totonga biso mbale est-ce que vraiment ça sûr qu'elle a la nanda tola biso misato donc muta découcher azarate parce que ba bibino bana Herman babi bana Herman mutu kili te ba babi sabino bongo ba ko sabino mais internet ba yebi ke bana Herman ba ka sérieux mais surtout mo libiso to fingote mais total so apembe to le bilon de vérité. OK. Mais par rapport à ndenge bino vivre na Mobutu bino bato bozala na ye bolala ne bolamuka na ya tant que moko ya kati na bino façon d'être na ye à se comporter ndenge nini bozala ndenge nini parce que ça bato msu baganga trop hein ay bateke ça bande ko ay ba peteke wana bana mibali aluka ganga ka malgré c'est un jeune playboy
c'est un jeune moko apartageaka soki aza nango alingaka kutu nde toyaka misato alingaka moko te alela donc so aza na l'art yaya baye castel yaya megezangi donc un jeune moko play sérieux kimia donc mamutu ya malamu ezapane mais aza ba défaut na ye mais ba défaut na ko tango na TVT po c'est pratiquement impossible biso tiko to ndinga nde batanga parce que moni tango tangi ba défaut na ye et ça là qui ba fan ne tombe benga ye a changé na te se to se comprendre et senga qui a changé mais ceux qui botangi ba défaut ne tende ni boye ba qui a changé ouais mutu aza na ba défaut aza pe na ba qualité na ye mais ba défaut ya Fego Samba Mobutu ngala benga opérationnel atomboka pam monde clinique eza boye sozaki aye la mosusu na ziongo na sala ngo sana yebisa ye atomboka moko mais na talité ya na sala ngo po esunga pe kala mosusu elamba ya ngana yo amona alimbisa me falo yebisa ngai mais déjà ça silika ko silika ye ya tomboka ndeka pam OK donc non yebisa fan ya Samba Fego Mobutu ba conseiller Fego Samba asilika pam te mais c'est un jeune play asola bien né mais on veut que Tito Bandi non vraiment ils ont bateau ba yebio déjà mais ça batum so banda penda mo émission ka ndenge mais c'est présenté vraiment combo na yo combo joua na on a vrai non ouais mon vrai nom non mambote poste noté ka prénom Sperfi na joueur mingi na combo TK Sperfi maestro du Coupe Congo ba cher internaute ba yebi déjà TK Sperfi na moni Tom Sibilonda na bo ata moi des personnes problème té Tom Sibilonda le grand manager na kata Londres wana Tiffany Monseigneur Dangwe Gianni Fati Mama Karine Basonga Shekina Mvumbi depuis Londres Christianel Chris Ngalola Amelia Kala la mariage kitoko mariage moko le gaki bien na ndenge ba Allemagne wana donc tokos bala mo rebeli mais na oboka la musu fe ko pesa ngamwa ya boka mo kata o pesa o loba penta chocho za kamboka na mezamba ke samsu na otuna ona misu na chocho za kamboka chocho za kisongi kasi yango nde chobo monteke na ndimi mon président Man Kasongo mon patron mon big boss yimo kuta ebi ke so moninga yo kaka ya benga kaka ya mputu yo songi na mamsu otuna ngapenda pardon mais ko RDC makambo na zo bisonga mona ki circule na moni caméra na biso cameraman na biso na oh c'est Fanny Katalia ozawa là na mono bona lengi mais tokos dans les bons on est toujours dans les bons na linga mingi na boka ba charura ba mama yake na para embondon cry na bemono bana poto nyoso charura na bana Paris nyoso donc na lela binofort d'accord mais est-ce que kokome même so place isko Mobutu ça mais to ite ayebi na ye ayebi atomboka pam le problème de ngai ça problème et atomboka te OK Peggy donc on a bon ce micro parce que na mono kwa ba osokola bilamba tokoke na biso donc so osenga mai ezate mai kangami olimis wana ndoki ata mninga za émission mais bota kama kambosala voilà tozokota toke bongo place Fegwaza te atomoka te benga Mobutu comment tokota voilà tenenene Peggy oh courir zate ya ko bomba noté Fege loko bombe zate papa Mobutu loko bombe zate tata boni boni ouais ça va c'est pas bon point na sali nini loni ya mabe na sali na bonga mat mo chilling tongo boui na ba casser surprise maman caméra oh obongo na ebité na tana penda awa bilola ka merci na bandeko nyonso bolandaka Eco RDC Mobutu yeyo enfin Katale ezaka toujours mboka nanga chocho eza mboka nanga bon siko te mona ko vanda Peggy image ça va hein? OK merci bébé boni ouais ça va boni yope malamu kayo ko silikela endete ko silikete po déjà libanda kuna mwa batu balobi lobi ke yo silikaka ezate ke ndenge na koti na caméra yena ndenge ndo bengo o silika ko silikela non même pas so ko silika nanga silika déjà ndo yo mo po comprendre que silika pa pamba non na silika pa pamba te mais na silika lora batutu yo po silika te mais on est ce que ça le wa Kofi na plateau nanga mo pa mo considère question nanga ils ont mérité nga mo pe suba bamba nga question non na silika lora batutu
Donc ils ont normal mututu silikaka et puis mututu argenti. Donc voilà. Bonne santé. Ouais, santé pépélé, ngolo nzambe nzamba songa. Merci Lelo, en fait toko tuna par rapport à programme, Lelo programme nous ndenge nini. En fait, aujourd'hui c'est jeudi. Aujourd'hui c'est jeudi, donc na off. Na répétera Lelo té. Na na parlé, malheureusement beaucoup de courant té donc. Na vraiment na parlé. OK. Merci Nabande Kono Sabalandaka Eco RDC Ndé Makambo. Un grand merci à mon boss Jean Tubo Lobby. Mami sa chama maman sociale. Maman sociale na kata Eco Babi. Vous mettez ça mokili na yo donc vous mettez benza na poste non parce que ozo mérité yango. Un grand merci aussi Balobi hein Yemoko Serge Ngembo aba Serge tozo ngabongo awa na invité na biso. Ngana ebi vrai non na yo. Naebi oyo susu yana sima mais ezana ba fan na yo o balinga ko ba oluka vraiment ba yeba vrai nom na yo vrai nom ya feko aux écolonini marié célibataire père des enfants donc rozala beza teke tozo kota na vie privée na yo mais eza pona ko pesa baloba ngoni na koloba nini papa biographie na yo identité na yo. Donc, CV na yo. C'est ça quoi. Ouais, merci pour l'opportunité. Fanny Katalea, merci na Eco RDC. Merci na boss na biso Jean Thibaut Chiboaboa. Maga alaka ngai basket azara meti lelo. Na ebité soreya o melanga basket na ngabo. Na ebité quoi. Oh, pena déjà le wana ngamona yeko mikota na mnoga ngulu ah ouais. O te boss alaka ngam na basket azara. Te fego, non tino basket azara donc. Na oya wana. Abosa na ande. Rappel. Ah na rappelé boss. Basket nanga zarati lelo na lela kaka. Bon en fait mbote na ba internet tout bala na biso ba abonné tout ya Eco RDC fait goza sobriquet eza surnom ndi tolobaka Sam eza vrai nom nanga Mobutu sobriquet comme penda ya palais o penda banoka telanga badi na palais à l'époque béni. Béni. Comme papa la maman bien béni. Béni. Donc tu es béni. Ouais, je suis béni. Amen. Non, c'est ça quoi, béni. Na botami na kin, na mona kasavu. OK. Ouais. Yango. Marié? Non, jusque là pas encore. Célibataire? Célibataire donc. Fiancé pété. T'es non la beauté. Non beauté. Ah, mais c'est OK bien parce que ça va gasser belé tête au kabé moment na moko mi balé misat. T'es en fait nga vie na nga à moi, mon discipline quoi. Non la beauté, na discipline na vie na nga. C'est ça quoi. OK, à part théâtre na vie, fait quoi ça la nini? Bon, à part théâtre, fait quoi ça la loté. Pourquoi? Parce que théâtre est jaloux. Tu sais, à vous si ma micro, vous allez appeler Artère le Rwanga. Le big boulot na biso, RMP moi jaloux quoi. Ndeti yo comment chroniqueuse. Elles sont attention à répéter. Mais maman n'a Thérèse à 6 fois na 6 fois na go. Voilà donc boulot na biso to sala o ezara jaloux, alinga ba sangisa été. Pour son sangisi théâtre na cop mususu. Tensi ngana ki répétition, tant pe ici ngana ki cop moi no mona épée saté. Même sous na privilégié koto ibumeni nga théâtre. Donc na ra muta maboke ndé bat balo barano. C'est ça quoi. D'accord. Mais par rapport à ce que le bito tuna tout ce qui est bongo na habité fego lelo ce qui Eco RDC yelio télé réalité lelo zayo journal lelo Eco RDC zala nayo même ce qui est chocolat. Moi soko koti na douche to ci caméra. Mais pege au mona ne yote. Ba téléspectateur quand ndemba mono. La système. Na système to jusqu'au caméra. Oh, kana sisi na kolobate. Non na sisi solobate. Oh, Mobutu obanga nini? Oyike Mobutu anda obanga te. Ya ndende ko bangisa. Biga système atayo mo vraiment. Ah, nini? Wa Mobutu te ya tota la combo wana. Oui papa. Na kata douche ya sokola to ndene. Kasi te. Pardon Peggy Cap. Bon, na ozonga nani pa na. Na yena nsu bonjour. Bonjour Fanny Katalea. Bonne santé. Ouais, santé ça va, ça semble aller quoi. D'accord. Nebi ke nga nebi nanga kombono, ba fan pe balanda ko ba yebi kombono, mais le ko ezamba liboso. Ba liboso te mba mi balé, o le kana Eco RDC, rappelle isu ya kombo et ça la bien. Ouais, d'abord je dirais bonjour, na bonsoir na batu ba la biso ba internet tout na PC bino mbote. Non propre na ngeza bukakidi. Bukakidi. Ouais, poste non na ngeza mbikila.
et puis prénom nanga eza Aristote sobriquet ne masa nanga fait gauchulo baba surnom eza Saint-Clair arme so benganga Poutine. Donc voilà, là va comme momi balé ya oui nanda mabete chocho zamboka nanga mais oui ke bana Herman bozaka na ba kombo moko et basta sopi nini mais toi na Congo nde ya makambu Congo nde da base ya makambu Congo nde da base ba solution ma théâtre. Je crois ba balanda biso ba yebi. Donc Poutine ya kombo moko boy président nanga Poutine te cappuccino te Poutine quand c'est ça que kana ba biloko à peu près bablomo bongo so Poutine ouais voilà so qui Poutine rendre ba tout difficile ba nganga Saint-Clair Aristote Mbikila eza kombo nanga scène na Joana kombo wana mais da poste non nanga kombo ba parents na papa nanga iko ouais est-ce que eloko ni yo moni grave yake ba kitiseli caméra na kati ya douche bah c'est grave parce que aza star de toutes les façons à cause de l'exposé bon pété madame oh na kati ya douche ça système dans à sokola oh putain tala omoni ndeti pegi ouais walungwa omona nete omoni ezaka lokwa bazwi caméra bakitisele donc ya simbika caméra et filmer ce qu'il y a sur sokola déjà de toute façon on est dépendant na mukolo nzoto parce que dépendant na biso bato site et simbate pardon mais là bandeko et simbate quoi système est grave te on a na eu grave faute te faux makasi so système imuna na caméra mabe tango kota douche osengi to sandene te wana ndabo bomino na caméra biso so kata caméra te elema donc nyoso eleka omeka caméra ndenga na bandine banda libala tuna ende ni na zui ayebisa mais bozo na cantine bozo awa fani katale yo monino ba système prompté mais moi ce kotora ba cher internet ba fan nanga ba monika likolo mais fani katale yo moni système ah mais non te nandeni au moins système te faux nandeni faux te mabete obata muta pembe mobala pembe papa chéri mokuta lobi mobala pembe koti saka ngongi na ndako te esa pelote obose na moni esa peni esa pelote te esa pelote ata pe batu pe public batu nyonso ba téléspectateur ba moni esa pelote ah bon le contraire écoute le contraire ni télé-réalité va foutre. Oui, merci, tu as continué, bon, mais à vrai dire, écolo. Bon, en fait, naza muta Congo central. Na Muzombo. Ouais. Na Muzombo. Afia openda wepi ke parasa na penda tango lobi on penda supenda sérieux. Na Muzombo. Muzombo. Parce que ba confondre mo olwa muluba ba nini te. Oui, apparemment, on a pas kansa ko za bon. Te na Muzombo. En fait, na koli mingi na wangila eza damage na biso penda ya mboka no na koli na wangila ba wandu mais na ngam olia pondu. OK. Mais na koli na ba wangila ba wandu ba mbwengi. Blu na koli na wangwa. D'accord. Tata, nazongi na. Katalea. Tout sur la scope sombali. Tout ça le quoi tout ça ka biso mbali. Deux personnes na bazate. So ka meko créer le problème, ngabe na créer les problèmes na caméra. Ozara na Mobutu. Ça fait maintenant combien d'années? Bah, je pourrais dire ça fait une année, 3 mois. Non, une année 4 mois. Une année 4 mois. Sa façon d'être. Bah, s'il faut un détail. Ouais, je suis clair. Naza Saint-Clair. Bah, s'il faut un détail, fait comme Mobutu. C'est une personne qui a ses défauts aussi, ses qualités. Donc, je pourrais pas seulement dire qu'elle a bien, mais il y a peine à pas mon robot, elle a rappelé ma vie. Vous comprenez? L'autre cas, la vie, tu as un avantage, tu as un désavantage. Elle a un avantage, je me bien. D'abord, c'est un gars bien, tu vas dans posé. Ce problème est là, tu as tout, tu vas dans la cause, maman, aussi ce problème là. Vous comprenez? Donc, il y a l'obasu et ça à l'obaka. Il y a aussi les entre nous les amis, il y a aussi les kaka pour la bonne marche na biso. Tara to cha mitu sika moko, ya esprit mo misa tout sangana. Donc il faut plutôt à la sain. Na makanisa msupi na maramtu. Juste comment surtout côté comportement. Donc c'est un gars bien, c'est un gars aussi mauvais. Il se fâche mais pas trop et puis pas à tout moment. Donc mais trop rapide.
Bon, en fait, il y a une réaction rapide. Nabiso tout, ne te rame ta réaction rapide de vos anga. Donc, on a le mot bête, on a ces réactions. Ils ont une nature. Parce que dans le salle effort, on a mis comme on tape le rôle là, tout est cas, bah, dans la réaction rapide. Donc, à part ça, c'est un gars qui partage avec les gens. Ceux qui ont les atouts damés, ceux qui ont mis les atouts baé, tout damé, tout ça m'a emboutu. Donc, en gros, à Ebova en abattu. Mais moi les bandes kuna tchatcho za mboka na nga moko tuna mwa batu mke babi ke no fe nani mobutu nda zabo ndako mwe mobutu nda zabo ye libanda kolala nde libanda nde makambo mobulo wapi déjà marambo qu'est-ce que tu n'as président Kasongo Herman Chilobo mon président place à Canada à Montréal je te salue papa à Oseka fort donc Ndé tozaboé, tozako répéter 3 jours dans la semaine. Na zone non moi c'est mamki. Lundi, mercredi, vendredi. Tu vas na répétition 8h à 14h, tam souper 15h juste aussi ici. Mais depuis président Hôtel Canada yaki, tu changes qui va jouer à répétition pour na ba tournage, tu vas répéter mardi, vendredi 2 jours dans la semaine. Si quoi déjà so bat ba loba avant d'entendre écouter, ngana mona on dirait ndeti ba kosi na bango ka tout sentiment caméra na sentiment micro de lobby si bango bongo. Pourquoi na boye surtout si c'est répétition au moins programme en zarbe ta tout mais la tama moro so zaté directement toujours on a parlé donc ba tout cela là ba on a ba chombo na ba réseau so ba yebinde to fonctionnaka après répétition du coup on est déjà to bima pas en pambaté bon bref yo moro yo salib surprise to attends tout d'abord to bima pas en pambaté déjà on kuta parler quand moi na kuté par rapport à ndenge déjà tu lobi que là la anda côté mais na kuté koning ça nini te non na sisi vérification na ngate voilà donc on kuta parler ça fermé donc bref quelque part tout ça peut être artiste par exemple ça se fout bien d'arabin donc tu vas dans trop palais natongo kilote c'est bomi bino dans les 3 petits ninjas les 3 petits ninjas ouais voilà donc bleu rouge donc grise la grise bleu rouge donc voilà quoi tu as pas battre moto bimara trop te bimara ceux qui programme mon ko ezali ceux qui programme à tournage tu as répétition ezali mais au-delà de tout vraiment tu as trop staffé tu as trop libanda tu as même rendu trop parler d'accord conseil ni noko pesa Mobutu ouais fait Gosamba Mobutu l'opérationnel la confiance du président Herman Kasongo mon pote ce que je pourrais te dire c'est de rester tel que tu es défaut parce que tu es un humain c'est normal c'est tout naturel donc normalement fais à la bonne mais quand peut jusqu'au canaliser bah réaction bon ma réaction déjà tu n'as pas de réaction brusque mais quand jusqu'au canaliser bah marambo yebi ki za ba défaut na yo fais un effort fais vraiment 2 efforts plusieurs efforts même au meka ko arranger et ça le bien donc voilà bah défaut nega yango na akabara nae to liara na psika moro to lata na pe bilamba donc on vit le quoi mutu moko na katsandako voilà quoi ba dédicace na bah ça tellement belé mais ndam ouais pour l'instant déjà je te salue mon président Herman Kasongo en direct du Canada Montréal Dadi l'homme qui vit dans les détails je te salue Christine Ngalula je te salue depuis Paris et Bellon Emmanuel depuis Bruxelles je te salue Massa Nanga Jigen Mobondo le nouveau Jigen Massa depuis Turquie je te salue Florida et Kamba Wabi Bruxelles je te salue mon pote Blacky Midenski Meya je te salue Cédric Sassana Belgique mon pote je te salue Fiston Malamba garçon hollandais Candy Star la reine d'Angleterre je te salue aussi pour siko non pour on boka simana grâce Lambi Merka JR je te salue voilà. Merci beaucoup, merci Nabande Kono Sobalandara Eco RDC. Là, je salue directement aussi à mon vieux Balobi Vienanga Paul Lola Paul Babi Oumela. Et pourquoi pas de la part à mon boss Jean Thibaut Thiboua Babi Maman Karine Okako Yaba Karine Joanna Koudimba la femme sage hein. Babi Binonio sur Eco RDC. Bon séjour à mon boss Jean Thibaut Bonakati à Brazzaville, mon vieux, mon boss et mon papa, hein, Babi JTT. Hein, et pourquoi pas à Bob Mollet, mon fils à moi,
Yoka Yoka verdict Yoka 24 mise au point Nora Kalonji. Moi ça pembe na kata Ecopress et pourquoi pas à Merlani wa mobile à Mwindo Mbinga mobile Mwindo na zongi bongo awa. Ah ma ouais. Oui, bon, tu sais, bato balobara, bato message ou lo bato pixapé bangote balobara no ba continuer balobara. Mais yondo loba te na loba ce sengi na loba. OK. On a yebi te bango ba lobi langa. OK. Donc na lobara on a yebi. D'accord. Mais vrai dire nous on a lobby par rapport à balobi que yo là la kananda côté tout les a créé par moi. Ngamonde mna créé. Monte que na lobby nanga. Donc ça ngamom na créé ngo pona koyeba. Donc ça sondage. Nazo sondé vrai ou faux. Mais apparemment na monde bovanda par ça na habité soko ça nini et le nini koleka. Ouais, en fait, déjà net les ils a journée mo off na kinanga bouloté. Oyo kutada na bongse palais. Na lia na malewa. Sokouri zaki tonto sa moitié to déjeuner. OK. Pour étongot courant tendo to bimara to ke malewa mona lia ya photo. Malewa na ezarabo. Mtalakisanga on a pesi mbote big boss Herman Kasongo donc père na ngam talakisanga malewa na. Oh, bon ya héros baba ndolamba héros. Et banda ku tu 4h malewa. Ah, tika boy. Ouais. Oh, Banda 4h. Et ça la 4h du matin. Ouais. Donc c'est-à-dire so ben senga l'anniversaire non na zongi 4h. Donc on a beta tout wana na dame badi na lali. Ah, Peggy. Oso ke loka boya temo ya 4h non liana bando kitoni. Non, c'est-à-dire ils a pemeni ya longe bar mo izara wana. Parce que batu bar ambiance, yebit batu so bima ba 5h, 4h wana oginzala, akadami mo badi, mo Jésus, mo pondu, blo mo jaron. Non na lire na malewa na oza hypocrisie, je vais faire tout ce que je fais. Comprends, on sur la salle à Nabike. Toi non toutes les journées. OK. Moi malewa, tout dame foufou, tout zongi palais. Se détendre mouké, moi chilling, to beti moi tout, to baï moi ineken, no mela ineken. Yo mela secret. Merci. Fanny. Yo ça mi so vito kubo. Oh, bara secret. mais benga président amano ebso ke na mela ra secret na mela masanga te bien te. O baï moi koka no mo koka mela on trop. Faut l'accender ba simba micro na vieux boulot non. Oh, tika boy. Koto balobi ke siko na Herman Kasongo borosuka ndeni koto rap. Koto yango. Yango na habité so na koka. Ah, chouette quoi. Asara Maboké. Merci un grand merci balobi Peggy toti que la bango temps le temps to me na place yo babi côté malewa to kutani bongo sima avec moi check. Tu vas foufouna la marité bah pas. Ah non, l'équipe va monter alors. Oh, mais attends, on Conception ya boss John Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America and Europa, you better tune in.
Est-ce que Mali va aller au début? On est vert. Yo sokola ka déjà là. Soki tanga na dengi yo. Hotelini ba. Eza eloko na mona wapi? Na Dar es Salaam. Na Dar es Salaam. Ubani wana. Comment va tu ça on a mukbasi te. Bolieni ka malewa. Moi ça te bolieni ka malewa. Ça date bolieni ka malewa. OK, il faut quand même Vous avez dit non? Bonjour, bonjour. Bébé, il a mangé? Voilà, ça sera votre dernier mot. Jean-Paul Casaba, merci d'avoir été sur ce plateau de Télé 50. Je rappelle que vous êtes politologue et chercheur. C'est moi. Mama. Chapa koto. Ban mau kami. Cinta punan makan. Chapa singgul. Jangan kuat. Katanya aja. Acha mai. Dia acha mai mako. Beta tour. Beta tour. Puis ah au moins tu t'as tout la tu
So on a envie de regarder la série. Il y a là en avant. Maïmouna, moi, Priorité aux femmes, papa. T'as pas du là. Bon appétit. Bon appétit. Vraiment, non. Allez, on y a pas une balle. Ngamona viva via on. Você entrou aqui e a boia maneira me ensinou. Oli bonone. Alam marapundu dega. Alam marapundu dega. Ngam dalak sanga président mana. Ouais, on a découvert que Pendant que tournage. Après que dommage moi ça retourne. Voilà. N'est pas tout les impeccable. Après, on a le président Kader, on peut s'émoter à Paris. On a des prix. Ah, Maï. Maï, là. T'es au pire, t'es même. Juste là. Juste là. On met là-haut. Ah, bien vous même nous alpina. Tu m'as pas besoin là-dessus. T'es, y a trois alpina. T'es un mélange juste là. Amingi na miko ya bolimbisa nga. Ani sunyo vena. Tout le monde. Ah, au Canada. Quoi dire? Quoi? Pourquoi on est là qui tourne? Ah, je dis ça. Feeling. Tu vas le mettre. Tu t'entends le là. Comment on a fait pour nous arrêter? C'est pour nous arrêter.
Bobby? Non, on va 500. Vous dormez les boules. 3 000. Pendant 9 000. Non, 1500. C'est bon, hein? nayoki na mboka babonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi eko RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki ya mise émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement eko RDC émission mokili ekomi kotala eko RDC émission mokili ekomi kotala eko RDC site mokili ekomi kotala eko RDC émission mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botalaka RDC eko RDC émission mokili ekomi kotala eko RDC émission mokili ekomi kotala eko RDC émission mokili ekomi kotala eko RDC site nalingaka mingi oyo ngana eko conception ya boss Jean Chiboti Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Natananga kotoyo, natananga kotoyo. Asango ya Kongo elalaka na Eko RDC. Boss Jean Chiboti Wabwa. Tokomema bango kaka okene na bango kaka boy. Tokonyata bango kaka boy. Mwana maneno. Maye. Ah oui, il est rangé la moteur. Merci na bande kolon sobalanda Eko RDC de retour to uti bon rolia babi to relaxa mikolo lenge bakata fufu na télé réalité to lakisi bino lo lenge bakata fufu pona
Mobutu abi na tongo amelakani emoti emoro mingi malewa kureza to lia salati to kena biso na malewa to lia na malewa maintenant ça va papa. Ouais, très à l'aise. Dans siko nyonso do ba dipiron nyonso na ko beta c'est bon. Tout naviguer tout pendant teke. D'accord, merci beaucoup. Un grand merci Balobi. Babi na yemoro Richard Bondo ya ba Richard Babi umela fanda na ngwende na parce qu'on méritait yango papa, hein? Bongo Babi yonde. Babi ndeko propre ya SP. Babi na ndeko ya SP Babi umela fanda na yo. Mobutu. Tozongi, touti bongo kokata fufu. Mais nandenge to bete maso bande nyoso tozai na yo. Tomeka bande kopé ba koza batali boy mais ndeni to ebi parcours ya Mobutu te. Bato be penda baza besoin tombo tala bayebake avant Herman Mobutu azalaka place nini ti lelo ya kokoma pas Herman. Merci. C'est aussi une occasion dans la Lobango te. Occasion dans Lobango. En fait, je n'ai pas vraiment une longue parcours. C'est-à-dire, na bandit théâtre au sein du groupe Congo. Mais parce que le théâtre est à passion dans la télé. On a un qui n'a une chic, n'a pas une palais. C'est distraction, TV, théâtre, film, quand la émission, je me disais que non. On a fait faux battre dans la TV. Comprendre, battre dans la TV, mais je ne visais pas théâtre. Je visais ça, chroniqueur, journaliste, je visais ça. En fait, je mets trop la télé en fait. Bon, et aussi là, non, chic P, diplôme, on a diplômé d'État. On a eu diplôme. Et on a l'université, on a IFASIC, que IFASIC. On a des fautes de moyens, on a fait un chic, on a fait un palais. Mon souvent, c'est un Chris Saloma que je salis. Chris Saloma, tu peux tourner à Chaba. Tu peux tourner à Chaba, Chaba, il y a un poisson. Tu fais un poisson. Ce qu'on peut mettre, actrice du groupe Simba qui a bassi pour les 4 ou 5 pour ne pas citer les noms et quand arrivé président Herman a hier avec la région de Bango bagina masalanga Jimmy Limono na PC Mbote ba fandi so Mr langa bisinga mais ya yo ke yo linga TV trop on ça no théâtre ya ba théâtre on théâtre Badinga vraiment présenté des missions banning. Oh il y a opportunité mon ami ça no théâtre. La bio opportunité mon ami no ko sulué nam donté oh ça la groupe na oh ça la groupe ngala habita ça la groupe hein. Tellement master nga ba no solo bien na président. Baké na solo na ne pe moni na se lancer na théâtre. Le président talika mobali kitoko boye na groupe Congo azanga te andimio facile. Ouais, président de Maginga et puis il y a eu mon aventure on dirait qu'on a essayé ba Eneken nandemi na Luinge et ben te que non ya rep. Ai rep bo akutinga yi. On ça CV na ça demande d'emploi. Na salipe na ye na remettre. Rep l'année oh amoni na tenir oh mais c'est réel sérieux dans la volonté. Léomoni na lancer na théâtre na bandit théâtre na groupe Congo. On apprendre action coupée na groupe Congo. Premier film no o jouer na katia groupe Congo ezaka film nini oyo tango jouer o mimoni penda ke oui o ezaki projet nanga bat batalanga nazwa succès et c'est réalisé. Ouais, premier film nanga na groupe Congo eza Elima si je me trompe pas Elima na camarade ya collègue mobo ya longwa na pour na tanga kombote na gi master na Elima na ina ba 6 ou 7 tableaux comme ça. Et puis président Nanga Gopé sans chance, n'a joué principal na chaîne Nabiso Eco RDC, na film Ingratitude. C'est un film Ingratitude, n'a joué principal wana batala qui va monagi. Né président Jacques Chibo benga te fait que j'ai aimé ton jeu banini. Noya kin te maintenant tin de lo basket moi Zara. Si le basket à Zaria na habité Katale ya Melanga basket question mark. Namia moko c'est la besoin kama kamnya c'est ya mon boss Jean Chibo bobambanga on a raison. Te poyo no arab yo pendat. So ba moni boss ba moni yo. Ba moni boss. Oh. Arabongo. Donc c'est un peu ça deuxième film nanga ngwala na Eco RDC Ingratitude après plusieurs films donc voilà. Mais il y a des fois aussi il y a des avantages, Si avantages exacts. Pour
otinga ma place ndeti yo ti otinga mi na micro ya Eco RDC boy ozo kende bambula c'est avantage ça donc avantage ça ouais. D'accord, mais par rapport à ce tobito tobeta lisolo tango sali ba film wana lelo oyo et comment pourquoi arriver là peut vendre peu boyer na part ya en dehors ya président na yo hein en dehors ya mon ami Herman Kasongo Chilobo Chimakinda Chilobo donc bambote belé sikozali na en dehors ya Herman na koza tendenga komane libanda mboka bome ozupe appel na ndenge na yo moko Fego yaka na tournage si na oti ko tourner film ya Makoko de Coquette que je salue na site mon boy pour natanga kombote donc na pisi mbote et puis la bonne guérison na Makoko na joie na film na yé intrigue et puis na ko jouer sur na film ya président d'Acosta na jouer ba film belé ya maman na Fatou Kayembe donc voilà et arrive à babenga na Fego on a intervention mon côté on a qui la tournée palais. Par rapport à l'évolution il y a groupe Congo nakati ya groupe Congo parce que na yebi ke bino mibali ya kitoko to pe mibali ya pembe nazo mo kaka kiri oyo borozanga kozala tellement bozaka proche ya Herman borozanga pe kozala te ke o nani chef nakati ya groupe ya Congo na yebi te nakati ya groupe Congo yo za nani en fait au sein du groupe Congo on a cadre nous avons président lui-même chef, secrétaire général, et puis gradué l'année, et puis cadre, et puis stagiaire. Nous avons un cadre au sein du groupe Congo. Expliquez nous cadre bon, cadre, rôle, en fait, ceux qui sont chef basaté. Donc c'est nous les cadres qui va diriger. Vous comprenez, vous dirigez les stagiaires. Sur le loboué, président Jean Thibaut Chiboua habité. Na Suisse awa na ben sa groupe Congo baya awa moi effectivement il y a 10 personnes. C'est-à-dire bon on a 5 chefs, on a 5 cadres. OK. Vous comprenez? Na roya répétition boy ba chef non ba été. Na se présenter un cadre, na PC ba stagiaire répétition. Donc c'est un peu ça. Mais au moins ça évolue bien. Because boza combien na kati ya groupe Congo? Boza combien? Boza 10, 15, boza combien? Au sein du groupe Congo on a na ba 70 personnes. 70 personnes si je ne me trompe pas. 70 personnes. Ouais, les canaux bien, oui, là c'est votre bazar, mais ils ont raté. Bah, ils tirent mes alaka, bah, problème mes alaka, mais c'est la famille, la famille, bien, n'a raté. Na seki po na kanda te na seki po na zomo na ba question sous na opposé awa. Voilà. Na théâtre mingi mibali sokoza cadre kandongo lobito pe chef pona mutazo wa rôle femme comme bilei ya président to pe bilei ya ba chef non pas na biso maman nous a raté pas na biso au mérité aux rôles tous les gars na casting ndeti film mori et makalami des réseaux sociaux toi na casting to les principal na olele la master nga to Mathieu sur scène na presté na kiti master mata presté bah ça les balance bah pêcher rôle donc ils ont mis mérite et ça là que on t'aime likundu te ça là on t'aime likundu pour ani master a mérité même sous placement final au balanga ba il y a Mathieu Lobila a mérité tu peux dire ah non oui a mérité du rôle donc pour te dire pour répondre à ta question pas na biso ya te que non pour aux rôle il faut nous dire les obimana président il faut nous dire l'obimana chef te au mérité aux rôles pour toi là moi tu comme un casting to là ngo biso nyoso na ba stagiaire na ba chef ta raté oh te to bunda wana na scène et kezongi oh mérité rôle a rôle principal mais oyebi que deux fois question na posé na ba groupe belé et salama bon je sais pas trop hein ndeka na loba ne bandeli na loba ona yebi te bato ba yebi ba lobelanga c'est-à-dire et salama na ba groupe na zalati na loba ne na loba na groupe na biso te na banga te na banga Nzambe et puis na banga président Herman Kasongo et puis na banga ba fan na biso ba Holanda biso na respect na bango na respect à média c'est-à-dire na ba groupe wana te na yeba ndene donc je sais pas je peux pas dire mambo non maîtriser te il faut na loba mambo non maîtriser voilà na pas na moko lelo zaka soko hôtel la TV olobaka
soki nga na ina koma lokwa icône olinga ko copier mingi nani na batu nyonso yo tala théâtre y compris na botolongoli Herman po yo ko bino tema bo le Herman trop kasongo yo kaka wote na copier président Chilobo na longoli Chilobo ko tangela nga komba Chilobo te na ba président nyonso baza lelo ti ovandaka opensaka sinon jouer boye na zoka moi 1 et pas ya mutu boye zara banani en fait nga penati na talara nalinga vraiment mingi na copier vinanga Mobutu que je sali Janify la PC bambote na lela vie on a fort na rafale ne fort nalinga na kinna kana baline le roi ba vie Janify Merci beaucoup, merci à Bandekoyo Sobalandara Eco RDC. Nazwa que moi temps parce que il faut se préparer au chocolat, au lata donc le temps, nati que le temps, on se préparer. Toi aussi c'est mission on se préparer pas Made so bana faut futa parler yo ko mwana te bo made so bana ni te oh faut futa parler faut moi casquette à discours de ya sona bois qui était dans onde bon on a fait son nom mi balé des amis ça déjà d'abord on a pesi bambote na président nga Herman Kasongo Chilobo depuis Canada bambote no ngwala na mère na biso na parler Brunel Bilama pesi no bambote mbote na nga na Shekina Vumbi na Londres Masamuna Nerli na Australie Coco Rubesh na bambo théâtre maman donc voilà jusqu'à là na piste normalement bambo théâtre et masalanga Kevin Fileka de Parigo bambo teno ngwala et puis Willy Gaba na Gabachou na Bruxelles wana be Willy na piste bambo théâtre donc voilà. D'accord. Merci beaucoup na bambo tenanga Pepe Samini de la part à mon boss Jean Thibault Tibo Balobi mon boss Balobi Lorette Sephora Tibo Jonathan Tibo bana boss bazaba boss hein wana penda ya osamba te bana boss bazaba boss o matalikolo o kitana se babi bana boss ba boss donc ba respect na bino balongonia na bino nyonso ndenga bozaka na bozapenda l'aise parce que bozaka déjà na site na bino ya Eco RDC papa na bino lingaka bino tellement makasi abundaka po na bino bambote belé na tati koba ya batati babi tati koba ya batati umela fanda na ngwende na mboka Paris de vraiment au mérité yango makasi hein babi Pablo Makonda ya Pablo Motema ya Constantine Kabanishi Pablo Makonda ya Pablo Motema ya Constantine Kabanishi merci l'état totika nanu hein Mobutu abongama toko zoya te toya ko zoya ku mwa mbala batina na sokola kite na sisa kite auto sisa ko bomsa ndako na ye siko tozela totikeli etan akende ko sokola et puis tokutani na bino sima check. D'accord. Malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya musique emisalo sambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site mokili ekomi kotala Mama bayaya baleki site ni internet botala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site na lingaka mingi oyo ngana Eco RDC conception ya boss Jean Thibault Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nasananga Kotoyo, Asango ya Kongo elalaka na Eco RDC. Boss Jean Thibault Chihuahua. Tokomema bango kaka kenela bango kaka boya tokonyata bango kaka boya tokopina bango kaka boya tokokimisa bango kaka boya umela yo Eco RDC umela yo Boss Chihuahua
Mama Bonheur Salaka Kawana pour Ego RDC yango nde c'est la classe. Merci, toujours continuer toujours télé-réalité na biso. Pegi na moni obangi koko télé caméra tina kati ya douche. Obangi li nini ya. Elo nini obanga place anesa. Mbala pembe. Moni so agota na caméra na douche. Mimi na Ostend nga fâché. Mimi na Ostend linga moi ko bomba ka dignité quoi. Na piso ba mbote Mimi na Ostend ba gros bisous na. En tout cas, merci toujours continuer toujours émission na biso télé-réalité ya Mobutu. Babi télé-réalité ça la bientôt baba ba vie ya ba artiste na biso. Est-ce que bato belevolo ba fani pourquoi linka est-ce que pourquoi fani tout na ke kolo pona bien ya bino ba fani na bango. Tant ba yambi muto za na fani no o lingaka ezara bien oyebe kolo na ete ya. Bo tenu nga regate. Hein? Merci na ba enyoso bazo finga nga na kolo ba tie. Atabo sangani partout par-ci par-là boleki bofinga Fanny Katalé na babu suprême tokolo batie. Aïe tozongi mobala pembe. Hein totike le autant au sokol mais ça va ko sokol eleki na bien. Ouais, c'est bon, eleki na bien, eleki na bien na sokol chaque journée pika na sokol. Eleki na pepele. Na nigi ba système bien, les alara. Ba système ni. Ba système on le système ni. Viens à Ambrostet. Il y a Sunda na Liège, mon conduit à Liège. Aïe maman le bas. Tu n'as ni que système. Quand il va y système, on va y aller kaka. T'es na soro liga bien. Ah merci. Au moins que le monde aime toi problématique au luka kengana loba. Grave. Voilà tosongi awa pona to comme ko kende penza muke na shit ya télé-réalité na biso na mokona lelo. Par rapport ya to beti déjà parcours na yo évolution ya groupe ezo évoluer ndeni. Si déjà groupe ezo évoluer bien, en absence il y a Yemro le big boss Herman Kassongo que je salue depuis Canada. Groupe Tokos. Toi surtout normal, ba chef, ba cadre, ba stagiaire, même esprit, même moral. Donc je profite à l'occasion na ça l'appel na ba fan tout ya Fego Samba Mobutu, ba fan tout ya président Herman Kassongo bo s'abonner na HK TV donc Herman Kassongo TV bo s'abonner mamba benzana. Mamba benzana. Donc apparemment bino nyonso boko mo ça ba site pas le lobby Herman Kassongo lobby peut yo ka payer pour ça. Bon, pourquoi pas ce opportunité pesami. Mais jusqu'à là toi on a HK Herman Kassongo TV, c'est-à-dire moi dans l'émission Mbalé après groupe Congo Herman Kassongo TV to nouéré biga. D'accord, to betali solo mibala pembe mibala mwindo na kati ya théâtre. Oyebi ke ba bibi no ba mo cha système ba lititi na salolem pona ozwa basi bato. Oyebi ngana bien monté. Ah yeah. Et surtout ba bibi no mingi balo ya pembe bazo fi barambebo. Ah non. Ba bibi mingi balo ba fi barambebo. Parce qu'on a bien Fanny. Po yo linga nga funa chaka elo na salolem. Ngana oyeba nde. Non, c'est archi faux. Moni ezaka yaka na bato balinga ko salir ba artiste et comédien. Eza bien té. Non, tchel artiste dans le mo pona linga ndeti Jivette Sponi. Ah. Na bien na pembe na bien. Na tima la coste na ngai bo ya t-shirt na ya chapeau. C'est-à-dire Katalé yo leka na fona na tia elo na le mo pona déranger. Te ba mimi na basa libanda te mimi basa poto. Ah basa poto. Te boye
moninga zaki mwasi ne exemple bon président Herman madame Herman boteninga regarde ezaka exemple pe exemple non ose pas na bino parce que bino boza ya kolenda bolendi sama makasi tellement makasi exemple Herman ndenga zana vie na yo président na yo ana mwasi na ye mais ane na palais na kata Canada na mboka Mali o ba neige ezoko ya air nyonso yo bité na vie Herman Kasongo donc pour nazo bena mère anaza Jakarta na Palestine fona tele lititi donc ko luki bazakala bani no tele lititi tango solane mère solano tant que mwana ya groupe ya mobali na ye mwana ya groupe na bango yo tango moso mère tango teka lititi bale mère pas mwangani mère atiki Herman Kasongo ye pa na c'est déjà impossible moi ko miki bondoki te président Herman Kasongo oh abele la fait go sama Mobutu opérationnel la confiance du chef na rolinga momi ya président c'est impossible moni ba président Herman Kasongo ba lokola na ko tshai wa boteninga regarder ba lokola banzambe c'est-à-dire aya na vinanga abongo la vinanga abongo laka na bien na kozala maman nengra na yo moko fâché obenga Mobutu non je regrette yo te modèle on est na ko tandele appel déjà impossible donc na yo le penda caméra 4 heures déjà na sala ngote pas bandeko musupe na sala te sona bige nzele wana ranzela master nga Sinclair Poutine aranzele ya master nga Tekas Perfume Maestro na déranger na linge no poani déjà eza éducation na ngate maman na nga Coco Rubesh Coco Lufa que je sali abotanga kolisanga bongo te ndako bato basala yango opesi bango conseil ni bato basala yango en fait bato basala yango conseil na pesa bango bazalaka na conscience ya kibomoto c'est pas bien kolinga mosa muninga après ngana na esa ba maslanga ya omoni bato alinga banzela bato envier ke nzele ndeti ya Poutine atinelaki ba basket atinelaki ba $500 na envier nzela ya Sinclair Mbikila na déranger na bomi master ngai quand il y a un basket le roi est dans $500 le roi est dans mon €50 $50 basket et athée au monde alors qui bondoki et non qui bondoki c'est-à-dire to changer mentalité wana to longolango ya olinga ba basa ba to na importance un vrai mobile a créé à bord na yé abimisi na miso bato à valoriser donc à télémisé le rona yé ouais au télémisé bord na c'est-à-dire identité na ya te que non azalaki na kingani te na identité penda no ya yo moko madame kingani ouais madame kingani ndeti na pesi mote na Suède wana na moni Sandra Kings donc maman sociale maman mbongo ebele na pesi mote na pesi Esther McQueen bambote ebele na kati ya Luanda donc voilà quoi. D'accord. Merci, toujours continuer toujours. Tchocho Zaramboka nanga toujours continuer toujours na émission na biso. Wana na moni bongo balobi ba pesa kambote ba pesa ba merci na Fioti Ngoma motema ya Madongoma. Donc ba bitango moni Fioti Ngoma moni Madombonga. Ok na Facebook ozokende bokieba bino bato okenda na Facebook abatwe kende na Facebook ya Fioti Ngoma na Loyenge okuta Madongoma kende na Facebook ya Madongo Ngoma na Loyenge okuta Fioti Ngoma nde place okoyeba soko kodenda la côté ni soko kodonde la côté ni bloc kadena bakangi. Merci tozo continuer siko toke na ba artiste ya basi ngamo pe naza artiste naza comédienne mais na tangu na simbaka lisangu na milongola na place ya ki comédienne na koma ramba mako chroniqueuse donc tangu na simbi micro tangu nazo jouer nde naza artiste comédienne mais na mito naza chroniqueuse voilà par rapport ya ba fille babi ba fille ya mibala poto bazoela ka ba fille ya théâtre et puis ba fille ya théâtre bango na bango bakomi ko bomana bakomi ko bomana obwakela na maladi mingi bampese bambasu onzoto solo likola mobali. En fait si c'est le cas déjà na groupe Congo déjà ba fille na biso non on a ba mbria mimbalité oyeba ndeni te non yeba parce que tous resika moko soki moi nyungu eza to yeba ke bintu mulumba na nzola ni princila bana moi guerre d'esprit mo bobolo la nela babolela jo parce que déjà na groupe Congo mamane ya la raté mna mutaka na jo na ye mna mutaka na coin na ye ba fan na ye ata moko mi balé mi satu bana bango bon surtout kende ti na ba artiste ba groupe mususu na yebité
Mais conseil na repé ça c'est pas bien, ils a bien été il faut qu'on soit identité na on est qui n'a profité na pe ça RK Muchanga Mbote motema ya Normi Barcelone. Donc na pe si Mbote RK Muchanga. RK Muchanga voilà. Ba RK. Mondeti Barcelone a créé le Ronaït. Parce que Fanny Katalé a peine toki comme maintenant RK Muchanga toko tomoka mabe. Dans la niveau. Wana kindo kit. Mais abi ke ba tripe azalier. Alia peine muninga na ya alia na muninga ne mais entre temps akoma obeta peine mbala muninga. C'est pas bien, omoni na arango jalousie continue trop. Non, yara bien té. Et où t'es là wapi? En vite. Convier. Convier à Taliboué. Fanny Katalea, Azara bien, Alatara bien, Anna Chomba bien, Afute la Rapalé. Abani Convier. Aluki camarade, Bomba Master, Abana Luka. Au solo la nananyo. O te na solo la na Herman Kasongo na Canada, hein, na Facebook. Herman Kasongo yebi goute, Fanny Katalea nomba. Yo melano koka abaya bouté à GB fort. Ora yo baya no koka. Kasi ba ba sa bongo etali bango na koloba te. Na kopé opportunité te. Voilà. Donc c'est-à-dire bande on a biso basi to meka mpe ko changer. To sa rane musala to tombola art na biso, to tombola théâtre congolais. To na ghetto. To bimso na ghetto. Ce qu'on to na ba facilité, ba ulele mobali, o ka Karine ya madokuna asali. Non, c'est pas bien, c'est pas gentil. To valoriser plus musala culture na biso et tombwama. Tu vois? Mambwana ba ko ulela ka ba mbali, ko ulela ka basi wana, je pense c'est pas bien. Ils ont ça na fierté na biso te artiste et comédien. D'accord. Au côté de ce programme il y a place groupe Congo et répétaka et puis ba jour à ba répétition na bino pe chaîne au boleka. Ouais, en fait tu répéter na Matongé, na croisement avenue du stade Saïdi, na porte rouge. Mardi, vendredi de 8h à 15h tu répéter wana. Déjà pour l'instant donc non ça la appel na ba fan tout ya groupe Congo. Na ba fan tout ya Herman Kasongo, na ba fan tout ya Bintu Mulumba ya Fego Samba Mobutu. C'est-à-dire bo s'abonner et belé boki mama on a HK TV, bo s'abonner. Non moni so betika Herman Kasongo TV et bimi. Au moins na mpanzo wana ba komango na rouge. Abonner, c'est-à-dire bo cliquer wana bo s'abonner, bo yoka ba news news pardon ya groupe Congo. Donc pour l'instant, toi na wana toi on a chaîne na biso moko Herman Kasongo TV pour s'abonner. Dans ce qui marche sous sa chaîne sous c'est beau travail. Non, en fait, tu vois, nous sommes des artistes. N'a pas cet exemple il y a vu nam so fali pour. Et pas signé un contrat et bon magit. Parce que par exemple personne a signé un contrat pas papa na Jean Chibo na Eco RDC. Parce que est-ce qu'on jouer sous na Herman Kasongo TV. Non, jouer. Non jouer. Oh, ah on bongo. Ah pour nga na so signer contrat au jouer place mon société. Wana batunde nde bakenda na bona na ba explication bon eza que oko jouer mais avant ya yoko kende il faut de quoi annoncer ko ye koloba ke naza na batunage pour ceux qui ba bazay pe na film ba ke ba changer au programme. C'est-à-dire Fego Samba so signer contrat na Eco RDC. Boss nanga Yves Lubamba benga na ko jouer. Bon omoni à vrai dire il comment faut na lobo omoni ba polémique ya ba vie na biso. Et concerné Bissoté. Voilà. Ba polémique ba vient biso. En tout cas mon boss côté ninga regarder tchatcha zakamboka nanga côté ninga regarder mon vieux pe Yves Lubamba côté ninga pe regarder. Au moins ba polémique na bango et ça entre bango. Na pesi boss Yves Lubamba Mbote boss merci pour na parce que boss andimana na jouera na Top Vision quoi. Donc na jouera na ba film ya mère nanga coquette. Bonne guérison à toi Mamouche donc. Boss Yves Lubamba merci. Boss Jean Chibo merci peu maintenant c'est la basket dans la Zara et ça on a bien à makolo. Donc basket nous n'a rien à article pas de problème. Et ça on a bien fait on a ta basket à Zara outil na Suisse pas Venabiso président Nabiso Jean Chibo. D'accord. Mais et l'homme sur les amoni batebele ba moni makambo etali mon boss JTT na makambo etali Yves ya Balubamba. Donc ils ont concerné bango mibale. C'est ça. Comment eux concerné bango mibale. Bango balo kola au moins à l'époque mbonge ya JB na Wera. JB na Wera batu boko boma na bozokani. Mais où est kaka entre JB na Wera ba vanda ba so ba vient na ngabo teninga regarder. Mon boss Jean Chibo ba ko teninga regarder. Mon vieux Yves Lubamba pe ko teninga Yves Lubamba pe ko teninga regarder mais eza ba na monango et comment on mani ba biloko ezaki ya maison mère contre BCBG mais bana na bango batanga ke école moko
basi na bango ba camarades. Voilà. Donc jibe ke na ndaka wera ya kana ndaka jibe. Mais polémique au mona bango ka donc na habité. Sur les arabes mais nga penza na mona bango ba papa moko bien. Donc voilà, c'est ça. Donc ceux qui ont signé contrat na Top Vision, na je na rapena Echo. Ceux comme bongo ya nango bien, ça ya toujours valoriser culture congolaise. Comprendre ma boke le on a ghetto et bima et comment on so bana République démocratique du Congo. Voilà, biso no so. Tata B moko, mama B moko. Voilà. Merci tozo continuer chocho zakamboka nanga. Makamna lobaki à propos ya basi ya poto. Mibala poto. Koto msuna lobby na kati ya ba groupe bolinga na kabino na bino. So na lobby bongo eza par rapport ya mbonge oyo eza lelo mbonge oyo eza ya mon vieux Sida Bilele en tout cas umela fanda na ngwende na yo ngaza mta polémique te mais juste toningi to éclaircir naza mta polémique te hein sœur nanga moko ya kati ya makasi bibisi Sarah Toussaint ayebiango bibi Sarah domaze do mama Fanny domaze ah ma sœur propre ma sœur Akati bibi Sarah ma sœur propre il faut zaka famille te donc propre to so la pena bien nyonso eleka bien lelo oyo toko lukana to yeba van wana ya makambo ya José de Londres eza nini pe ezoleka ndenge nini. Ouais, merci. En fait, nazonga ne bande la question déjà ndobike tolingana na ba groupe biso na biso. Moi je dirais au sein du groupe Congo. C'est-à-dire na le trop mamba Congo parce que na Congo. Na le bela mambu ya Académie des Stars et à président Modero que je salue dans le baté pour na rakuna te. C'est-à-dire déjà biso eza interdit ya lingana biso na biso. Donc c'est-à-dire ceux qui te casse perfil maestro aki olinga bintu mulumba ba bengani bango na groupe. Voici que ba bengana perfil. Ba go bengana na groupe kolanda tende azora ambassade ta appelle patron Zosimok patron kolanda ba go bengana ye. Oh ya solo. Oh ba go bengana ye c'est-à-dire tolinga na raté. Pour na kozonga na liso na biso dans actualité ya président de Londres que je salue na maman na biso Charlie Maloula. En fait, je dirais na koloba na koki ko marteler sur yango troté. Pourquoi? Na yebi eloko ba welelité. D'accord. Na yebi eloko ba welelité. Pour une petite ko éclaircir ba cher internet tout balanda biso. Moni divorce il est les arabes artistes et comédiens té. Ote me bino de mingi penda ba obwa kila bilo libande oye bango donc ce tobi totala bana basi ba ofanda poser na mabana na bango mais bana basi les bana mi ba les contrôles de choses parce que Nathalie et Bibi Siara aza l'aise Domazé aza l'aise Metapinga aza l'aise ce nazu Orgazi aza l'aise ce nazu Amanda Feza aza l'aise mais la plupart mi bali bino ka ndem tubozo baby ça est-ce que mon ngote ke niveau pe ba basi pe ba baby c'est ça mais mingi eza bino mon bali mais yo mon posali constant wana ke eza bino mi bali Watanabe que je salue Eritza Emba kokabwa na pesa solution na bolingo ezotambola tengu c'est-à-dire soto yokanité carrément faut te divorcer kana ba basi te ka ba mbali tambola tengu. Bon en fait moi mambo sona mina lobelango trop écrit mo bambri c'est-à-dire quoi biso mibali ya théâtre to bomisa basi ya potope to bomisa c'est-à-dire likambu ya président nga de Londres na mwasi na ndako ba welelinga na ebité ponga na to na kin bomba na Suisse c'est-à-dire moi ambri moro et salami et cinq ba divorcer ce que moi j'ai appris déjà ça fait une année que ba rasunda ko monter avant ba vague ya mke bimi ça fait déjà une année c'est-à-dire ba moneke to tambusi bien té to kabwana biso. Vous comprenez? Et arrivé à Nango Yobika, Mibal va divorcer. Et c'est président Fiotingoma que je salue. Papa divorce. Eh papa il y a divorce parce que en réalité yende mutakendaki. Yenda kendaki. Bongo nanya yaki. Ngana yebi. On va tout nanga question nanga. Yende répondre na ba question nanga. Et ba question nanga parce que na yebi Fiotingoma yenda kendaki. Mutupa yaki azaki te. Biso no soto kenda kaka. Biso tout kenda kaka. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, to zaba congolais. Vous comprenez? C'est-à-dire, biso mibali mutobala basi yango ya poto. Vous comprenez? C'est non.
Obi basi yango bino mibande bobala basi yango poto. Si. Mais les contraires des choses basi bango balobi bino bango nde babala bino. T'es archi faux. Président Herman Kassongo abala Brunei Bilam. Moi là, nga témoin. Pour ma démarche tout au bandit, au bête à Moutoua, au béni président Jean Chibo, prise. T'as la goûtou. Mbongo ya film ya ingratitude. Pour président Jean Chibo Ebili Solo. Président Azola moi bambrina président nga Herman. Film est où mais là, mais atinda mbongo film est où mais li. Tozumbango to bakisi na facture ya libala poto bala Brunel Bilama. Que je salue maman Brunel Bilama. Ya balane Herman te. Ba tenir nga regarder juste ma question, ma réponse dans zozo. C'est-à-dire quoi? Basi ya poto ba falista biso tozwa mukanda. Ozo comprendre bon ba ba ouais, bango bazaka résider kuna ba msu ba na nationalité. Tu vois un peu. Bon, facilité biso tozwa mukanda. Omoni bino pende bolo ba boye Fanny Katalea et ça mabe. Comprendre net Cheryl Kemba Osiligelo. Abarenda kitoko bongo azwa mone ayo bala mobali na kin. Non, bo ça be basonga ya poto mabe. Ba kitoko. À part baza bien, balatara bien, bakana ba parfum. Vous comprenez? Ba solo là, kitoko. Ba situ à Paris, ba situ à Suisse, il y a Londres, il y a Suède, na pesi ba moto sika baza. Bo tika ko bozo bino siko bomo minimiser bango. Que bino nega babala bino, bango ba bala biso te. Loin de là. Biso to bala bango. Bango ba fatita biso to zo mukanda, to mata pepo to kende kuna. Vous comprenez? Là, to roza la ba na bangela kasima. Ah kwa sambala bata pembe na memangambo. C'est-à-dire quoi? Basi a poto bazo sunga biso to zo mukanda. Vous comprenez? Voilà. Mais pendant to na procédure libala. Je pense pas sida bilele. Je dis non na ki tetaka nango wana. Moi ça outi poto balé. Viens na teti bongo. Je pense pas. Vous comprenez? C'est-à-dire bisom to bala bango botika ko même ça basi on a poto kulusu ngana artiste comédien mais na continue na ngama basa poto botika même ça mon kulusu côté no bango oui ngana côté na basi on a poto ngana côté na bino bobala biso te oh ba da biso ka pona moi to zora moi lo nzoto. Merci pour l'éclaircissement. Ouais. D'accord. Et là on est na sepeli parce que au éclaircir on nazaki besoin na lo bango chochocho ezaka mboka nanga chochocho nanga sala ka kebo comprendre pe ba vérité mususu ba réalité mususu. En tout cas merci beaucoup. Tokomo kende vraiment na shit. Il y a émission na biso mukona lelo mais là moko na ina no sebino na bino ba artiste bolinganité. Là c'est vrai. Voilà. Ce qui c'est vrai pourquoi na minute mame waso aza malade makasi à côté de l'hôpital à Bondeko. À côté de Bondeko, ba changer hôpital. Na minute je crois aza na hôpital à Mama Yemo. Mais ti lelo artiste à mon côté. À mon côté. Bokende kotala. Entre-temps, bozana ba président ya ba comédien bazali. Ba sénateur ya ceux qui ya art bazali boza ça na makambo belé obino bosala ba artiste. Mais pourquoi pas kokotala mama wana aza icône. Il y a théâtre oh lelo apesa elengi na bato belé botala théâtre mais lelo oh mama na zo kende na kokufa mais to sunga makasi to sambela kana belo imba sunga ke azala kaka na bomoi mazobela makasi. Déjà ba bonne guérison maman Waso bipa et aux amis ba bonne guérison. Moi je dirais c'est si tu auras là président et le président il y a Mabo qui va ça. Président Herman Aza président. Toi le président ba gunda tu président ba artiste communauté toi ça raté. Papa Masumu. Yala Ryan. Ah il y a comment on a rani? Aza ka président ba comédien. Ah ouais. Ah bon en fait, je sais pas trop na ebi nangate. Na pesi mote na président ba syndicat tout, président Mimi 2 minutes, je te salue, président Douche ba mote pas aux ali, président la duchesse na pesi mote. Bon. Yo me informé ngare maman na biso azobela. Yo pas informé base na bino. Ouais, ngape na informé président Herman Kassongo na informé ba chef na biso. To sangana na ba Tekas Perfume Maestro, na ba 5e Miki la Poutine, na ba Normi Bintou. To sala moi nteke moi nzonzingi moka mukie. To rendre maman biso visite. D'accord, pour mes atenaza dispo pour nous la bino pour nous la appel na bino na bino. Ouais, pas de souci to benga yo to assister maman biso. Na mère na biso to zaka na ba parler, ba benga biso na ba beni, ba ka tla biso fufu, to anoter la ba mère na TV. Alors siko to ye na musala ngo. Il faut to honorer bango. Donc c'est-à-dire maman to sangana to luka to talo. Et puis elongo na équipe momima Eco RDC. D'accord, pas de souci biso zali.
Mais un film open mingi joué na réseaux sociaux joué nan parce que le rôle principal de ba boto la kiyo. Même mutonga boto la ko ni bolala ne bolamukani. Quelle ingratitude. Ya musala master a boto la rôle mais na joué second na na pembe na. En fait, to pembe na ngoy suka kana ndako te donc ebi matini bana tina. Musala biso to zaraba master so to na parler. To les foufou so to laver déjà. To bimi awa. To mati transport to kanga binemi. C'est-à-dire que nous avons écouté notre musique. Nous avons comme en répétition, donc on a massé dans la soute. Tu es boulot. C'est-à-dire que nous avons une scène, nous avons un rôle, nous avons un poutine, nous avons un rôle. Vous comprenez? Ouais, déjà dans les réseaux sociaux, on a joué Master Poutine, on a Master sous Boka, 3. C'est-à-dire quoi? On a juste parlé. Hein? Tu l'obélis bah. Face néfaste des réseaux sociaux. Vous comprenez? C'est-à-dire les loyaux, Romona, Moutounanzela, Akabo. Voilà, pique l'action, balima tout est. Voilà. On m'a appelé tout est. C'est-à-dire que le beli mamboana, bamabala ba réseaux sociaux. C'est-à-dire yango na ipsi ba fan na biso tout beau s'abonner vite na Herman Kasongo TV. Kalaming tes réseaux sociaux écoutant. D'accord. Ouais. Pas dédicace, numéro contact. Si na pesi mbote na yemo sous président Herman Kasongo na zongi na peso bambote Mimi na Ostend na pesio bambote Masamu na Nerlin to sarande to solaki bambote belé Shekina Vumbi ki toro pétail c'est-à-dire ki toro pétail libangane lobisa bate belé na mo katale lobisa ki toro pétail Shekina Vumbi bambote belé na pesi mbote na Cheryl Kemba Esther McQueen na pesi mbote na Okrista Dimbisi venanga Ambrose Tete Diasunda Mokonzi à Liège Bambote belé Kevin Fileka. Ouais, Kevin Fileka, Somoni Kevin Fileka. Base. Somoni Kevin Fileka wana. Omoni Venabiso appel masqué, Eric Ndombasi, Fiston Manissa grand garçon, Elodie et Fefe. Kevin Fileka na olela Elodie et Fefe mabe yaya. Atapel nebike sera benga tato solo li Kevin Fileka. Nous n'avons pas moins de $3,000, 3,000 €. Ah, Kevin Fileka, Elodie et Fefe, Nagolela, Willy Gabana Gabachou, Bambote Belé, Fiston Malamba, Tedin Tseke, c'est-à-dire hier Azara patron, mais Azara na Brazzaville. À Kenane Bapoto Kwenda Vutuka, je salue ma maman chérie, Coco Loufoua, Coco Roubèche, Papa Montana Senga, je te salue. Donc maman Tony na Irlande noir na peso mbote. Ah, mais on a aucun n'a puis mère. Hein? Maman sociale. Ah. Mais on a regretté hein. Na peso bambote na Irlande maman sociale, bambote na yo Karine Bassonga, c'est-à-dire soyez Paris, oye na Saint-Denis, au moni Karine Bassonga té, c'est quoi qui parité. Oh. Ouais. Donc Karine Bassonga Kanga Saint-Denis dire pour contacter Fego Sama Mobutu. C'est plus 243 89 57 43 816. Plus 243 89 57 43 816. Nabosani, kamite ba vacances, ba fille toi qui toko, ba si toi qui toko, o bo ta vacances boyakin, salon les assez moko pas mignonne, maman na menacé, na banda luana kaka wana na couloir à mangembo, c'est-à-dire numéro wana au contacter nga ou ningi ba solo suki, au kuta jivette wana au kuti la mignonne maman na menacé que je salue, voilà. D'accord. Merci beaucoup, merci tozo kene na suka émission na biso, papa pona to boma base à Mobutu te, dédicace nos 2 personnes. Ouais, sur 2 personnes, vous avez mon kit. Par rapport à 3. À 2 personnes. Bon, sur mon président Herman Kasongo depuis Montréal, Maman Brunel Bilama, j'ai fait mon séquito, mon taille, la moni, Shekina Mvumbi qui togo pétaille depuis Londres. Johnny na Londres. Merci Naye Bongo Awa. Ouais, merci beaucoup Katale à Kanobe Togo Sango Bongo Teko. Donc Amani Bogu en direct des États-Unis. Maman Nabiso Karine Bassonga na Saint-Denis Paris na Maboko tombé. Hervé Mbikila les positifs mon grand frère propre un américain. Donc voilà bah belé nga bok na ramisa toi. D'abord, tout c'est bon ici, Libongo. D'accord, en tout cas, gentil, merci. Yo aussi, hein? Yo aussi, yo aussi. Ah oui, papa. Na Rosala ingrat, so na bois qui était
Big salutation à toi Vicky Mandala, la maman sociale, maman Ngouli depuis Dubaï. Maman sociale Vicky Mandala, la yaya na Jenny Blondo, Bambote Belé, maman na Keke, la peso Mbote, Vicky Mandala là quoi. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était bien la télé-réalité aujourd'hui. Tozaki bongona Mobutu. Oh ouais, puis bino nyoso bozumona kena komba Mobutu qui vraiment vrai non naie comment ndengeni na zake. Puis ndengeni na vivaka na palin naie Fanny Katale afia chacha c'est zamboka nanga na kitaka pour na terrain pour relaxer. Nous comment ba artiste ba vivaka. Boteni nga rigueur na sina loba na zaka artiste français zamboka nanga te. Je parle français quand je veux. Donc, merci beaucoup, Nabande Konyoso. Merci derrière la caméra. Peggy, Babi, Peggy, hein? Peggy, Walungwa, Peggy, Mbinga Mobali, Otali Mobali, Mwindu, malgré Papa Chéri Binada Malobi, Mobala Pemba Koti Sarangungi na Dakote. Peggy, Walungwa, Pemba Mobala, Mwindu, Koti Sarangungi na Dakote. Kie, na ce qui point na kanda te na lingabino tellement makas. Naba ebolinganga, moi je vous aime énormément. En tout cas, na ressources na koloba bisou bye. Un grand merci à mon papa Jean Thibaut. Bababi, Jean Thibaut Chiboisbois, JTT, Balobi, Mami Sachama Chiboisbois, hein, maman sociale, maman Oasimbi côté social, Fanny Katale, Fia Chochocho, côté presse, Babi Nora Kalonji, moi ça Pembe Nakata Eco Presse, Verdi Kiyoka 24, mise en point, Bab Molema, mon fils à moi, et puis, hein, Merlin Niwa Mobala Mwindo, Tokutani Bongo Mbalasima, Nganabino, Tomonanit, check, bisous, bye.